famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Nous avons cette grâce aux alliés. Voilà, ma vie n'a bino merci d'avoir abonné. Nous avons apambola bino. Alors, les autres continuent à sujet, nous surtout partager avec vos camarades. Nous continuons sur les lots. Camarades Azaka, camarades Totika, bas sentiment. Les lots, tous ce qu'on a parti nous sous autres partager les lots. Alors, la liste on a partagé tout parce que tu vas zoler là. Nous sommes bien la ligne à la posana ba camarades te, ba camarades nous sommes trahir baninga, trahison za makasi na linga na nganga moko ka ba camarades na baza ba na nganga mobile na nga lengi camarades te. En tout cas, vous avez raison, eza bongo mokilisi bébé nango, mais il faut te rappeler que ça va par ya makambo. Moi, il y a quatre relations de biso, il y a qui camarades na baninga. Camarades, au départ, ils ont m'habité, ils ont bien, ils ont mis des sali, biso na mokili oyo, tous en aba camarades, pour tous en bien, attends les kambo, camarades pas que sungayo, pour que idée, ils ont m'habité, ils ont malamu. Mais les autres, oui, bah, camarades, azanani, connaissance pe azanani parce que ils ont la connaissance, ils ont payé na bato baza ba camarades. Alors to bani na camarades azanani, camarades azan muto bozo partager vision moko, ou vous avez même vision, ou vous se mettre d'accord pour partager vie na bino botambola ensemble. Et on a ça camarades, vous avez un centre d'intérêt moko et puis vous avez se comprendre, tel ikamboza nini, vous avez se comprendre, vous avez toujours terrain d'attente et on a ça camarades. Oyo azo supporter muninga na motema, muninga pas zo supporter na motema. Alors rôle ya camarade eza nini vis-à-vis ya camarade na ye. Camarade oza muntu moko oela boza na premièrement na centre d'intérêt moko na lobby et puis oza muntu oyo oza wana pona ko défendre camarade na yo, ko défendre na ba situation, ko défendre na makambo belé. Okomona ba otonga camarade na yo, yo oza na pona ko défendre ye. Pour participer pour otonga yo pena elongola batuana non camarade okoki jamais otonga camarade na yo na bato mabe o balinga kete non camarade ozana pona ko protéger camarade na yo pona ko défendre ye et puis ozana pona ko garder toujours la secret ozana tout il faut na discrétion camarade il faut na discrétion tant muninga yebiso likam na ye il faut ko yeba ko garder yango la motema ezalaka pona bino mibale okobimisa secrété o muninga yebisa yo oke kobimisa pas ben koni bato baza en dehors ya amitié na bino yoke koyebisa mo makambo wana non camarade ozana pe pona koyeba toujours oyebi ba point faible ya muninga na yo ozana pona ko couvrir ye ezate ke comme oyebi ba point faible ya muninga na yo tant so muninga na yo botanga te tant so muninga na yo ayebi kolamba te to pe aza mo ba difficulté mo aza mo ba défaut moko boye yo sikoyo ozokende kobimisa ngo pa bato non camarade ozana po o protéger quoi qu'il y ait olamba te botanga te tant comme camarade yo protéger beaucoup na milieu mo boye ye tant so so amesa na ba milieu wana te ya moins élevé. À quoi se comporter de manière moko boy ils ont vraiment bien été il faut défendre il faut à tout près na yewana pour na koluka ko encadrer pour asala ba gafti donc il faut toujours ko défendre camarade na yo et puis camarade ko trahir camarade te ko trahir muninga na te jamais ko trahir muninga na yo okendozo makambo ayebisa yo ya ba secret ko bisongi pa bato balinga ka ete non ko zapi camarade ya ba ennemi ya camarade na te non. Obi ke groupe wana balinga camarade na te yo koma camarade na bango o memela ke ba makambo o muninga yebisa ko non okoza la bonne te yo zana toujours pour na ko protéger ko garder ba secret wana na motema na yo o muninga ayebisa yo donc c'est ça camarade ozana pour na ko défendre camarade na yo toujours exemple na Bible exemple ya Jonathan na David Jonathan na Bible exemple Jonathan zaki mon roi Saoul David azaki soda alors roi Saoul akomaki jaloux makasi ya David alors akomaki koluka boma David munuka bikiseki ni eza Jonathan talaki te intérêt papa nanga botanga na landa papa po aboma camarade nanga non Jonathan akimisaki David amitié modèle wana Bible bi Jonathan David balingane makasi na mitema na bango mobimba. Donc, camarade osa prêt, il y a beaucoup de familles pour na camarade na yo. Osa prêt, il y a beaucoup de familles pour na camarade na yo. Yesu wana kufela biso.
abengi biso tozaba ami na ye. Donc c'est ça, camarade ozana pona ko yola ba intérêt ya camarade nous a vice versa. Donc ozana pona toujours ko défendre camarade na yo na ba situation nyonso. Et c'est que camarade no azana ba problème yo sundolié to na tanga passe au kimi au tikié yo akaka na tanga bisengo to mbongo ezali ndozo ya ma copine camarade na ngai mon pote. Non, to mbongo aussi là au kimi au kei. Non 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 non. Camarade ozana pona kozala na tanga passe pe na tanga bisengo. Il faut zala on a toujours na camarade na yo pona ko supporter, pona ko soutenir ye. Na tanga esengo bo sepe ensemble, na tanga mawa pe bo leli ensemble. Donc c'est ça où ils ont rôle ya camarade vis-à-vis ya camarade na ye. Okozo jamais makambo muninga iso ki ko tonga kae oyo kake bazua ou soit okomi jaloux ya camarade na yo. Non, camarade okoza jaloux ya camarade na yo te. Camarade il faut toujours ko défendre camarade na yo. Okobi mana mobile ya camarade na yo te. Oko trahir yete na modèle wana. Okoki jamais ko détruire ndako ya camarade na yo. Okoki jamais ko détruire bana na yo. Non, il faut ko protéger ba intérêt o eza muninga na yo. C'est très important. Nde wana eza ki camarade nde azaka bongo. Alors aussi quand on commis connaissance parce que les autres sont pour ma mingi mutu souvent ça va connaissance mais on connaît ses camarades yango mona ba tebele ba ko garder ba secret azoki ko livrer makambo yo yebisai to le bien camarade aza mutu a garder un secret ma qualité à camarade ya vrai camaraderie yango wana aza mutu a garder un secret mais connaissance aza mutu yo a garder un secret et puis aza mutu oyo pe bozo partager vision mon côté to ba ki camarade aza mutu bo partager vision moko boza vision moko et puis mêmes ambitions mais connaissance la vision mon côté beaucoup en a connaissance na église na musala na wenze na partout na quartier beaucoup en a vu la connaissance donc vous avez connaissance vous avez camarade jamais comme sa connaissance va s'écrire na yo erreur ko to sala yango wana yo mutu boza connaissance obandi ko yebise ba secret na yo ya zana azana motema ki camarade te akobomba secret tant yo yebise ba secret no yeba ngo tota akobisa ba secret na poza ni connaissance azana ekuna te donc ye équipé écoute toute vie na yo po alinga kana yo mingi te ke na ninga ki camarade parce que camarade c'est likamba âme na bino bela mutu ni kutani makasi et c'est qui camarade mona mutu na no bomba ba secret na mais mutu oyo aza connaissance ezaki ba âme na bino kutani na mutu ezaka misu na bino nde monani ezaka kitalatala tant totala kitalatala est-ce que tata il a biso michopo il a biso cerveau ba côte non il a biso longi il a biso ka oizo mona na boye mais camarade aza kwa mutu aza tokolo baneti échographie donc oyo moni senti na kati kuna na kati donc aza mutu no kati donc ya motema oyo aza ki akobomba secret mais connaissance aza kwa kitalatala aomoni saka visage na bilambola ti mais na kati ya libomo aomona te alors jamais ko confie mutu modèle wana aza connaissance oke ko confie ba makambo eza ya makasi oyo eza ba secret na yo non. Tant que vous confiez connaissance va secret, yeba tout autant à kobimisa mo po azani camarade na ote, azo porter na motema na été. Peut-être yo ozo bunga, ozo porter na motema, ozo moni camarade nanga, mais ya porta ka ote, amona koka connaissance. Prévenir tam subo sola. Rarement na téléphone, tam subo sola. Faut ka yonto benga ye, tam subo koma, mais faut ka yondo komela ye ozo forcer, mais ya azo se reculer na ye, yo ozo forcer, ozo bete masolo na yo, au monde na moment wana, ba makambo oyo yebisa nyo so sanini, a obimisa na mopo azozo te ndenge moko ndenge yozo zwila ye ya yozo connaissance simple mais yozo zwile camarade il faut faire très attention donc okute na mutumba la moko aza connaissance o bokute ne baliboso il faut toujours ko sana ba réserve il faut pas qu'on se livrer ba makamno onyo solobi au moins to bokute ni boyolo ba kama makamno to bokuta na mais ya yebisa ko makamno te so moni mutu wana obenga ke camarade mais boksolo la na ye ya yebisa ko makamno na ye et yo yebisa ke kama makamno na yo ye makamno na ye ayebisa ka ota partager na yote keba aza connaissance aza camarade te il faut arrêter oyo c'est que sous makamna yote o solo ka makambo likolo mais muto omoni ki azo yebisa makambo na to bokuta na ye yo yebisa ke makambo na yo ye pa yebisa ko makambo na ye bozo se partager bozo bomba ba secret nde wana aza camarade confusion esa mingi au moins yo muto na yebisa ko makambo na ye te ka yo yebisa ke yebisa ka e okamaka na ye lobi na lobi kuna mona ko trahir yo lobi na lobi kuna mona au panzo sango aiba point faible na yo abandi ko loba ngoi pa batu yonga pe to sala attention to yeba nikana mutu sika ko banda mamonte ko yebisi ba makamu na yo zwa temps ya ko étudier zwa temps ya ko yeba ye azana a vivre ndeni est azana motema ya monene ya ko bomba makambu est ce aza vraiment mutu malamu yebola étudier mutu wana soko moni ki aza mutu moko aza vraiment bien te oya bomba makamu na ye moko alinga ko yebisi makamu na ye te ka yo yebisa ka ya yo
kata relation wana tika mo la connaissance simple longola ngo na place yo tiango na catégorie qui camarade aza camarade te aza connaissance parce que bato be bazaka no mo usolane ka yo je bisi makamno ya lobaka ya yete ka yo ebisaka ya bomba po yeba ya secret awasa lokwa moi qui apesa qui importance moko azo bomba keba na muntu na tika ko bisi makamno aza camarade aza connaissance bo lobi kuna bokozo mo problème akobimisa makamno nyonso oyo yebisaye akofingo na miso bato to ba ko bango pa bato nsusu to pe place bazo tonga oye pa ko participer abandi pe ko tonga yo bakobe ko pese mbongo tiela mutu wana poison bomaye ale comme azani connaissance azana motema na kikamalérité akozwa pa tielo pe poison ko azani connaissance azana motema na te mais camarade aza mutu abomba alika mominga tango balobi ki sala moninga no mabe camarade akonzi balika mwana te camarade anzima ko sala moninga na mabe aza camarade azaki connaissance yo yebaki te ocheki na place ki camarade nzoka zaki na connaissance et puis la carte va amitié to we disakate zala toujours na ba réserve ko we disakate ya mbaka mutu nyoso camarade nanga nti mona za copine nanga wana za mais ye et pas ba mususu a présenter de sa connaissance a connaissance to yebana na ye te ba ina fête mo boye fiona et moi kamanga o tonto wana to be ka master wana yimo kala ndana te ba ina fête mo bani ko tukisa pa mapam mais pas ba master nanga camarade nanga intime de nzoka ndi asa camarade na yote. Et il y a des camarades qui ont présenté aux connaissances, mais ils ont présenté camarades sous la relation les accords de déception. Il y a un moment où ils ont là, à trahir un gars, dans la qui c'est qui est un gars, à bimina mobile un gars, à salibo, à zaki connaissance à zaki camarades na oté. Pour mon thème qui camarades à zaki na oté parce que à lingi oté, à autre monoka mutu, yo sikonde oyebiseki makambo vitesse omemie na ndaku na yo okomisi mwana mama okomo fanda na ye boy ye na motema ozo connaissance mais azana ba camarade ba pire mais yo ozo ba kaza camarade mais ya ozo connaissance yango mona ba déception ezana ba relation mingi ki camaraderie ba trahison ebele parce que tu yeba ko différencier te connaissance na camarade to bandi ki camarade sika ko wela ko loba makambo ya vie na yo te kanga munoko na yo mbote bosole makambo ezana ko ba accessoire soleil de sinango soki ye abandi ko biso makamne ya vie pese conseil ya bien o pese conseil o bandi ko la dévolution na ye soka za mutu malamu o la ndati abomba ka secret ti yo boko ko banda ko biso makamno moko alomo pe boko mpe ba camarade pe ya bien elongo na mo pe ki connaissance mais na nyonso wana so beaucoup tena mutu ko wela te ko lo makambo ya vie na yo garder secret. Ceux qui un jour essayent qui est beaucoup de camarades, il va toujours garder secret moninga, il va défendre l'intérêt à moninga, il va toujours supporter moninga na moment ya passe zalana ye na moment sengopé zalana ye et ça très important ceux qui to sali boy to ma ba amitié na ceux qui camaraderie na biso et qu'on sala toujours bien to za la précédé à ko weli saté to va toujours ko sala calme surtout na babilo ko na réseaux sociaux oh ba te be bazolela omonika mutu ana zongala azosala ala kisi boy asali boy azongsi boy ale yo komi ko luka numéro na okomo luka boy boko ba camarade oseli connaissance et koki wana ale yo bandi ko yebisi makambo na yo nyonso ya vie na yo ya yebisa ko eloko to lobi ale lobi ngo kuna sele yo video abandi ko tanda makambo na yo nyonso ya vie o regretter osimbi moto ko sala connaissance eza mabete boko sala connaissance na bino oluki numéro na ye bo sololi na bino mais bozala ba réserve ko isi na makambo ya vite bota l'évolution ya relation na bino ya ki connaissance na bino ezo kende ti malembe okwa ko découvrir que ça na motema moko aza na motema malamu ya ko garder makambo pe bozana vision moko bozana centre d'intérêt moko na moment na boko ko ma camarade ezana malamu mingi mais to weli sarate ya komona ka mutu nyonso ka pour o camarade okomo pe kele masolo na yo okomo yebiseba makambo na yo ba vie na yo okontiti na ndako na présenter même bana tina mobali na yo lobe omono se retrouver libanda il y a une personne qui a dit que Azaki n'a connaissance, Azaki n'a camarade. Or, camarade Azam Mouto a bombé un secret à cause de mobile Mouningate, à cause des trucs foyer Mouningate, Azana toujours pour protéger l'intérêt à Mouningate, l'intérêt à Mouninga, cause à la centre intérêt moko, na Mouninga n'a pas cause à la même vision. Nanyo Soana, il faut qu'on ait l'enzambe, à pour sa baninga malam pe na biso. Na monstre 3 et lobby qui va tu balé ba ko tambo nzela monter sobre yokanité. Sobre yokanité ko tambo nzela monter. Donc il faut boyo kana ko tambo nzela moko. Soit temps ya ko étudier Mouninga na wana o boksali na relation o yeba azana. Mais na nyonso bondela nzambe a pour sa bato malam pe na yo, bato mabe atia ba musika po ozala pe na kimia.
nzamba pambola bino nalingi bino mingi bosabone massivement ezaki ya bino mavi na bino yeyo nde tomonani mikolo ezoya ciao 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 la famille je vous aime vraiment abonnez-vous